provincial eli ya circonscription ya Mbanza-Ngungu Sante Zinga azongeli ebonga na ye kuna na assemblée provinciale. Bilili ya Venice Ngofulu. Akomaki na matadi na butu ya lundi 18 avril 2022, député provincial ya circonscription ya Mbanza-Ngungu ayamamaki epa ya Marzimi Nzinga, présidente fédérale ya parti politique Avenir du Congo Akona Mukuse, na siège provincial o ezwami na route nationale na Kinkanda. Ya koyeba ete Honorable Sante Nzinga azali lisusu secrétaire général adjoint ya parti politique ACO ya autorité morale Patrick Bologna. Mardi 19 avril 2022, azalaki lisusu na assemblée provinciale epai wapi ba présentaki ye epai ba collègue na ye député po ete atikaki ebonga na ye tango molai epai ya Cyprien na ye Alphonse Mangiaou. La première motivation, c'est que c'était prévu ainsi avec mon suppléant que au moment opportun, j'allais revenir parce que j'avais un motif premièrement d'incompatibilité parce que j'assumais des fonctions qui étaient incompatibles et ces fonctions-là étant échues, donc j'ai eu d'autres motifs qui étaient un motif d'indisponibilité parce que j'avais des engagements qui exigeaient ma présence, donc j'étais obligé d'assumer ces engagements-là jusqu'à la fin. J'ai fini ces engagements-là d'indisponibilité et les enjeux se sont présentés au même moment, donc j'ai repris tel que c'était convenu avec mon suppléant, l'honorable Alphonse Mangiaou. Il a valablement représenté le siège et je le remercie. Je profite de cette occasion pour le remercier. Et voilà, donc là j'ai repris mon siège aujourd'hui et je remercie le bureau et mes collègues députés pour l'accueil. Donc nous allons travailler maintenant. Honorable Sante Zinga azali koyebisa na bandeko ya circonscription ya Mbanza-Ngungu ete akosala mosala malamu lolenge batindaki ye pe akolandela makasi na mokolo ya le 6 mai province ya Congo central ezwa gouverneur ya malamu.